IDPS viva na yango na osenga bino ba jeune ya section Lembasi. Chaque fois j'ai toujours dit ça, la réflexion, le proposition. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est le moment. C'est le moment de vendre maintenant votre image. Montrer que vous êtes fort par rapport aux idées que vous incarnez, par rapport au statut règlement d'ordre intérieur. Nous étions dans l'opposition. Nous avons fait des ans. C'est 2 ans, c'est 3 ans. C'est 3 ans. C'est 3 ans au pouvoir. Vous devez penser qu'est-ce que vous avez vu de bon, de mauvais. Selon vous, quelles sont les suggestions? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout ça, il faut commencer à vendre cela. Et vous verrez que les choses vont marcher très bien. IDPS viva. Viva. Tous un exécutif à quoi se présenter au Boye Baye. Il y a parce que et pas la vision balobaka. Na munoko mineza okoko kolobela bambazité. Donc mutu yemoko il faut amilobela. Merci beaucoup. IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. Merci beaucoup. Comme on a dit, Papi Mbomba Mwamba, Nazali secrétaire exécutif de la Ligue des Jeunes Mwamba. Pour Azali, Koni, commandant opposition, Tilelo Oy. IDPS viva. Viva. Sans oublier que nous avons IDPS, moi nous Ezali. Moi, je suis mais je suis à mon côté. Je suis chargé de communication. Je suis André Kabange. Je suis comme ça. Je crois que je suis accompagné. Je suis juste pour Talabino parce que ce qui est vrai, comme on dit que parti na biso ligue de bajene balali mingi na kolala wana ezali nini ezali juste distraction oyo ekotaki na kati na biso po tomeka quand même bameka kodistraire biso tomeka kose fixe objectif oyo tosefixaki liboso te. Objectif na biso ezalaki nini? Objectif na biso ezalaki ke ndenge tozwi pouvoir esengeli tosala de sorte ke toréone tocontribuer na avancement au sein de la vision chef de l'État en tant que parti naïe pour souligner pour Assanini à réaliser ma projet ou visionnaire à ce pour un mandat où il y a 5 ans. Moi quand vous belé qui la partie je crois na bisika oyo bozali bomona ki batu ya ndenge na ndenge baleka ki ba se présenter ki mais likabo to yeli awa ezali ko ya ko lukasoki ko Koloba o eza déjà président si à lobby c'est pour se présenter là pour ebisa bino pour senga bino en tant que bande pour na biso ba jeune il faut tout télé pour ça dans l'esprit il y a discernement nato yeba que na politique bayaka pour na politique mutute bayaka komisa la pour un jour yo comme oyo comme pe mutu na kati ya politique. Alors Ligue des jeunes nabiso tomoni et lalaki mingi. Topesaki moi taille ya kolinga ke observer makambo ndenge badi ko tambo ezotambola mais tomoni ke ekomi tango ya kolinga ke noto telemisa Ligue des jeunes ça dit etombama ekende liboso. Na ba image ngana banda komona na Ligue des jeunes na section ya Lembasi. Eza ndenge nazomona ngo lelo te. Ya komi ko côté bino. Pona ni parce que ba jeune vele ba rétracter bazongisi. Biso tozala ka sentimentaliste nazaka pe derrière batute so tozaki ke tozala derrière batute mito toyeta na mituka pe toyeta na mbongo mpona kopesa bato mais biso toza bana ya sphinx oyo atika biso question me répond tokoloba amela ye reposer en paix parce que tozala na chaque jour asa esprit na biso parce qu'il est vivant dans nous. Alors biso objectif de se fixer ezali koluka par quel moyen ya to se faire valoir que non parti la biso ça nini et tombama
les mois de distraction ekotaki mwa nungunungu badivision ekotaki alors bolonga na badistraction wana ekomi ntango sikoyo ya biso bagene to se prononcer sur des points oyo ezosala keno parti na biso etambola liboso te ezonga nsima ndenge aza kozonga nsima liboso biloko wana ezali nini division biloko wana ezali nini extrémisme biloko wana ezali nini koluka keno bapetia égoïsme na koluka bapetia bazala wana me baoyo bakamba parti bakokotia bango à l'écart non soki ezali kingani ube kingani azali oyo batiaki liboso ya biso ke akanga biso nde moto andi kotambwisa biso mabe alors c'est le moment de recadrer les choses idps ezali kaka moko oyo Tshisekedi atikala biso mokonzi oyo moko abengami na kombo ya Félix Tshilombo Tshisekedi ye nde lelo aza président de la République quand bien même que azwaki pouvoir wana allégué avec pas président Jean-Marc Aboud qui est le président AI na secrétaire général oyo tobengi na kombo Kabuya na bandeko mosusu eke tomoni ke makambo mosusu ebanda kotambola entre biso parce que eza famille etambola bien te esengeli toluka par quel moyen ya korevendiquer baproblème na ndenge esengeli tout comme la Ligue des Jeunes aussi surtout la Ligue des Jeunes parce que je vais vous dire la vérité papa Tshisekedi anda koloba mingi ke non motema na ngai ezali te bino bajeune e tozalaka soki likambo ezali tokei epa na ye tobandi kosolola ye okomona ke non papa Tshisekedi mbala moko asutuki esengeli biso bajeune lelo totelemi soki bomoni ke leadership ezali mabe ya Ligue des Jeunes ou soit leadership ezali mabe ya parti c'est bon eza moment ya kolinga comme ça kodénoncer yango mais na ndenge ya mabe na ndenge ya politesse te mais kodénoncer na ndenge esengeli parce que est vrai oyo ezolaka na télévision ezoengage biso te oyo ezolaka na kati ya oyo bapersone kingai na kingai bazokana te babunzi tokasali parce que bazowela place moko boye biso etali biso te biso tozoloka na makambo ya IDPS toyebi ke na IDPS na Ligue des Jeunes mbutu ezali makasi na mbutu wana il faut tosilisa yango d'abord qu'on reconnaître qui sont les leaders oyo baza reconnus bakamba Ligue des Jeunes ekende liboso ke komanda kotambola badistraction oyo totambolaki nango en tout cas nde moke nayaki nango koyebisa bino yango wana vous avez la parole. IDPS viva bon abosani se présenter lisusu aza parmi baparsec ya secrétaire académique ya Inikina so oza na makambo oke botala ye makambo mosusu kaka nga te so okei kaka kuna oluki nazoluka assistant papi okomona ye donc aza wana alors kaka ndenge tobanda koloba l'article 50 elakisaka biso toza wana mpona koformer koinformer et puis kosensibiliser. C'est ça notre travail. Dans statut Nabiso, article 6, il y a les droits et les devoirs d'un combattant. Donc, nous ne sommes pas en dehors, il y a statut Nabiso, nous sommes dedans. Donc, nous sommes dedans. Nous sommes dedans, il y a statut Nabiso. IDPS viva. Viva. Maloba eza na côté na IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. Fatih Beton viva. 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Félix, chef de l'État. Beton, 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 Bicou rouge, aigle. Union pour la démocratie et le progrès social. IDPS Tshisekedi. Déclaration politique de la Ligue des Jeunes de la Fédération de Moamba, section Lemba Sud. Nous, jeunesse de la Fédération de Moamba, section Lemba Sud, réunis sur les idéaux tshisekédistes, consécutivement aux événements malheureux qui se passent dans le parti, vu la tâche qu'a la jeunesse au sein du parti, tel que stipulé et mentionné dans le statut du parti en son article 50. Vu les diverses prises de position par les groupes parlementaires
et par les organes de l'UDPS suite à ces événements. Convaincu que le chef de l'État doit compter sur la jeunesse de l'UDPS et en particulier de la République en général. Considérant que cette attitude ignoble qui ternit l'image du parti ainsi que la crise persistante à tous les niveaux constitue une grave atteinte au chef alors que la philosophie de l'UDPS prône le valeur. La non-violence, surtout qu'être un cadre est une charge et non un privilège. Entendu que le bureau politique est l'organe statutaire compétent ayant un pouvoir exorbitant de se décider sur les questions pertinentes politiques qui touchent à l'intérêt supérieur du parti et de la nation. Certes, après débat et échange, a conclu ce qui suit. Réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et réaffirme un soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo, à la police nationale congolaise et ainsi qu'aux services de sécurité nationale. 2. La jeunesse de la Fédération de Moamba section Lemba-Sud rappelle à l'opinion nationale qu'internationale que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, demeure l'unique autorité de référence pour notre parti UDPS Tshisekedi, symbole de l'unité nationale. La jeunesse de la Fédération de Moamba, qui est le socle de la crème intellectuelle du parti, depuis toujours, propose une mise en place d'une équipe homogène dont la mission sera la concertation crédible au sein de laquelle un rôle impérieux sera joué afin de mettre fin à la crise persistante au sein du parti et remettre l'ordre à tous les niveaux du parti, afin de pérenniser le pouvoir en ordre de bataille qui est tout un objectif de tout parti. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Section Lemba-Sud viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, en République démocratique du Congo, Félix, chef de l'État, béton, 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 pique rouge, Voilà, tu continues car tu es sur le terrain na Katia Lemba ici quand nini oyo bogi déclaration ça les missions on est tout profiter toyo moko par rapport à la déclaration en Salemiango sans plus tarder nazana nekolanga. Bonsoir. Bonsoir messieurs les journalistes. OK, tout monde yo awa moi réaction des amis par rapport à la déclaration tu ko Salema par président. Merci pour la question nayo. Par rapport à la déclaration au Eutiko Salema, nakoki koloba ete eza de commun accord na ba combattant nyonso ba jeune ya kati ya ligue des jeunes Lemba-Sud na Moamba. Après concertation, nous avons trouvé que nous avons à jouer ce rôle important d'interpeller au sein du parti de tous bords koyebisa bato nyonso que le parti c'est notre seul et unique tronc commun. Et nous avons tout intérêt de privilégier l'unité et de privilégier la paix au sein du parti. Et c'est pourquoi, au Monique, totelema qui pona kosa la déclaration wana. Les seuls, Oyo Azali, local la référence Nabiso, Oyo Azali, autorité de référence Nabiso, Eza président de la République, chef de l'État. Et toute personne Oyo aza ko se réclamer mutuya IDPS ezali Oyo azali ko travailler pour que chef de l'État a réussir na mandat Oyo aza nango na kati na mboka na biso, parce que IDPS a beaucoup travaillé, a beaucoup prôné des valeurs dans ces pays et nous devons aider le chef de l'État à réussir. Pour ce faire,
nous en appelons à ce que organiser concertation wana sincère et sérieuse oyo et commettre makambo nyonso au clair de telle sorte que combattants bayeba ko se retrouver dans ce qui se passe et parti ayeba ko jouer rôle important dans l'accompagnement du chef de l'État pour la réussite de son mandat et sa réélection. Merci beaucoup. Est-ce que vous se présentez par rapport à Bato Bazolandoras? Oui, pour Bandeko Bazolandanga, Nazali Gentil Oscar Mpochi, Nazali vice-président, il y a Ligue de jeunes section Lembasi. Merci beaucoup, vice-président. Repasser micro dans Ndeko Koto, Ndeko Pesibiso Combo, et puis au Pesibiso réaction par rapport à la déclaration au Yutuko Salima. Ok, merci beaucoup pour la reprise Sangaï Maloba. Moi, c'est les combattants qui indiquent à la Maï Kazaf. Vous allez rappeler à l'autorité de la parti que parti est sa vision et sa philosophie. Parti institutionnalise et parti ne se personnalise pas. Étant animé par l'essence aiguë de l'intérêt général et capable de penser au-delà des considérations tribales, nous rappelons aux autorités du parti qu'elles doivent privilégier l'intérêt du parti, mais surtout de la population qui a tant entendu de ce parti. Voilà pourquoi nous allons kosenga na bakonzi parti bafanda na mesa moko bayeba ko manyola bayeba ko kanisa na oyo etali makambo oyo zeleka kati ya parti oyo ezali ko ronger pe ko détruire image ya parti oyo ba congolais ba bundela ba misusu ba kufela yango wana tozali ko loba ete la division profite à l'ennemi. Nous ne sommes pas pendant le temps de se diviser ou bien de se quereller. Donc nous devons nous unir pour voir ces pays développer comme on t'a espéré les peuples congolais de tous les niveaux et de tous les secteurs. Koyoka déclaration tokoka momo ebimina kati non violence. Est-ce que vous pouvez expliquer tout peu limbola na ba oba olanda biso non violence par rapport à quoi? Non violence ezali na o ezali kolega na kati ya parti. IDPS ezali respect ya texte na démocratie. Na sens nini? Biso tolandaka oyo mibeko elobi na oyo makomi elobi. Selon idéologie ya B52 o akufela parti oyo. Yango wana à toute situation et dans toute situation, on ne peut pas manipuler ou stigmatiser, instrumentaliser les combattants pour bakende ko semer trouble. Oyo wana ezali pour l'intérêt ya mboka te. Intérêt ya mboka ekosenga ete que nous soyons derrière le président de la République qui depuis toujours a toujours privilégié l'intérêt général du pays. Et tant que combattant, Nabi va combattant à Bangaté, nous saluons déjà Roger le combattant direct de la France. Et tant que yo combattant, banani o eba luka basa non violence one. So otanga bang. Neko yo moko ozali congolais, ozali kati ya mboka. Mais tout neza nga bien neza yo ndo kopesa bango réponse que batu bango basa la boisa intel na intel. Ato lo bato bombatin. Yango wana nazali koloba na yo. Yo ezali congolais na kati ya mboka epe congolais nyonso bazolanda situation oyo ezali koleka likolo ya parti oyo ezali IDPS. Parti oyo IDPS batolele bakufela yango, mais il faut récompenser ma famille wana, ba espoir wana, na sasi na organisation et bazala na idée commune wana oyo ezali intérêt ya peuple. Voilà, si tu comprends bien, c'est que ba o baza na pouvoir et compréhension entre bango là-bas. Olobi yango ndeko. Olobi yango ndeko. Yango wana tozali kosenga unité pe bomoko. Na lingala tolobaka bomoko ezala po mboka ekende liboso, mboka ezoze la division te, mboka ezoze la union. Voilà, tu comprends que quelque chose ne marche pas dans le parti cher, il y a président de la République, il IDPS. Donc, il y a un appels de comme sous côté, il y a un vice-président, il y a répondre par rapport à la question. Pour tant que quelque chose non violence, événement malheureux, c'est-à-dire il y a quelque chose où ils annoncé. Alors pour elo quoi ne ça les masses les abattements ba pousser il y a tout le cas en réalité ils abanan que bien combattre ban raté ndeko journaliste na banzi ndeko uti kolobela uti ko répondre na question wana ayebishi o malamu
combattant abangaka te combattant alobaka makambo nyonso na ndenge elongo bani lolenge Etienne Tshisekedi akotisa biso na école wana na IDPS c'est la démocratie et tango tozolobe la démocratie elingi koloba ke mutu nyonso azali na liberté ya koloba oyo ye azokanisa pona bolamu ya mboka na ye alors tango tozolobe la non violence tolingi to pesa kombo ya mutu songolo to mutu pakala te ezali na mutu nyonso tango azosala lecture ya événement to ya bamakambo oyo ezali kolekana mutu nyonso azali na position na ye kasi na yango nde tozali koloba boye soki yo ozali na position na yo par rapport ya makambo ezali kolekana kokende kobuka te kokende kobundisa moninga te kokende kozokisa te donc toza na posa ya kopesa kombo ya mutu songolo pakala te mais tozali koloba ete lolenge IDPS ebanda banda kala ebukaka te eyibaka te ebomaka te lolenge wana nde tolingi makambo nyonso ekende na sens elongo bani zapena mama koto oyo mama batongaka mboka mama tozokaka balobezo lobama mais ti sikoyo to comprendre te au juste bazolobela nani or bakombate ya poto ya mokili bisika bavandi bango bazalaka tout droit tant bamoni eza kingani baoyo kingani ozotambola mabe citoyen ozotambola mabe mais bino bolobala ba parabole non violence événement malheureux te par rapport na yo boloba nini par rapport à makambo wana nyonso. Bon, merci pour la parole. Concernant makambo ezolika au sein ya parti na biso IDPS ezana nous parti moko eza parti des masses au batikela biso et pas à Sphinx Félix et Etienne et puis IDPS totalement toujours na respect ya mibeko respect ya hiérarchie respect ya ba texte au batikela biso et respect na non violence. Alors s'il y a un problème au sein de l'IDPS toko soignango en famille parce que nous ne voulons pas que les ennemis puissent profiter na occasion où salemi baya ba soit ba intoxiquer biso ba proposer son ramoko à bien parce que nous la jeunesse c'est l'intelligence jeunesse ya IDPS ce n'est pas n'importe quelle jeunesse où ba ko manipuler soit ba instrumentaliser pardon biso doit toujours na sima ya président de la République parce que c'est lui qui est le garant de la nation c'est lui qui est donc c'est lui qui est le maître suprême c'est Félix soit donc en dehors il y a tout le monde alors s'il y a des problèmes biso toza wana te pona koluka ba division ou bien celui-ci a fait ceci l'autre a fait cela non nous sommes là juste pona koluka kimia au sein ya parti national. Épingler eloko moko bien et puis très important mon vieux Roger le combattant ayoki yango pe oyo aza posa ayeba réellement eza nini tango lobi ke boza na posa banguna bakota te po babanda profiter na faiblesse na bino mais komona ba cadre na bino mutu lokola po biso tobomba te biso tolobara vérité mutu lokola honorable Jekoko na mutu lokola monsieur Jean-Marc Kabouni bagarre par rapport ya makambo to mona obiso soto yebi réalité parce que bino mo bokolo bani po bino na bino déjà eza bien te bongo libanda ko pesa makambo malam. Merci kolobake koyokana ezate na kati ya parti c'est faux parce que Jekoko Mulumba il est de l'IDPS Jean-Marc Kaboun il est de l'IDPS il ne faut pas confondre ce n'était pas Jean-Marc Kaboun na Jekoko ne babundaki non ce sont des partisans des fanatiques ya mutu oyo baza dirigé par bango mais ce n'est pas dit que non Jekoko na tinaki ou bien Jean-Marc na tinaki non ce sont des individus balamuki kaka bango moko juste pour ba créer moi troublement boy non parce que naebi ba capacité naebi pe ba makamwa bien au Jekoko Mulumba ça la rapport na IDPS de même aussi Jean-Marc Kaboun je ne peux pas dire que non Jekoko Atinaki Batubata Kaboun encore moins Kaboun Atinaki Batubata ce sont des individus mal placés au bazol kaba nuire image il y a deux personnalités au sein ya parti na biso ce que je peux dire voilà tu es bien moi robon bezali mais to lukara to ba vérité boyebi biso to memela no ba vérité to kende tina source on a découvert vérité pour eza elo robino lukara elo robino hotel la biso donc émission à lelo na habité par rapport ya marambo et l'équipe par rapport ya déclaration et tu ko ça les manabité moi ma mot de la fin la bino ko zani ni to bana ndeko koto. Bon merci beaucoup mot ya biso ya fin to lo baki yango déjà na kati ya introduction na biso na kati intervention na biso biso tozali kolinga division T biso tozali kolinga bomoko la division profite à l'ennemi le président de la République chef de l'État est là pour le peuple il est le symbole de l'idée nationale donc avec
tous les soutiens que la jeunesse de la République démocratique du Congo en général et celle de l'IDPS apportent au président de la République, je pense que tout va aller de mieux et l'ennemi ne profitera pas de cette occasion pour fragiliser l'IDPS. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vice-président. Mot de la fin. Merci, messieurs les journalistes. Mot de la fin, c'est comme nous l'avions dit à l'introduction. La seule chose, oyo biso tozali ko bundela, oyo biso toko continuer ko bundela, ezali bongo bomoko unité jusqu'à ce que mboka oyo tomema yango esika Etienne Tshisekedi alakisa biso pona komema mboka. Eloko tozali koloba awa ezali ke ata soki makambo ekoki kozala ba problème ekoki kozala na kati ya IDPS toko permettre te mutu ya libanda aya ko trouvele biso ba solution to koya ko dramatiser makambo ezala tolingi to désavouer mutu eza biso moko na kati ya IDPS ezala tolingi to maintenir mutu eza biso moko na kati ya IDPS eza na mutu ya libanda te akoya kotinda biso bo désavouer tel ou bien bo maintenir tel te. À l'IDPS, c'est la pyramide renversée. C'est la base qui décide et le sommet en Sibi. Voilà comment l'IDPS se comporte. Voilà comment l'IDPS se comporte. Donc, tu as un maman au mot de la fin par rapport à l'entretien à l'élo. Oui, merci. Président Outi Oloba, biso, tous en la poste à Kimia et Zala au sein du parti. Tous en la poste à division. Ma décision est que toujours na parti na biso base pende to ko décider concernant o ba koloba parce que ba ko na base bolobi nini bolingi nini alors c'est à nous aussi to ko peut point de vue na biso que non to lingi boye alors ba kidongolo miso ba profiter té na occasion o po ba ya ko nuire quelques membres IDPS ou bien ba détourner biso regard biso tous on a juste pour la soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo béton bic rouge aigle donc ce qui était m'a appelé donc tous on a pour nous soutenir merci m'a appelé on a profité na pesa mbote na ba soutenir na mona bongo mon vieux Louison Mbata na kata South Africa second hand en direct de 0027 mon vieux Louison Mbata ba salutation na yango yo na bosa bongo pété Roger les combattants balobi so ok na bilabo monier ok na musique congolaise moni azarane partout mon vieux Roger le combattant ba salutation na yango yo. Donc, Madame Anastella, Madame Fraser, je pose en direct à 0044. Salutation, nous avons donc, je peux me opportunité. Il y a donc, s'abonner à la chaîne, pour toujours informer dans temps réel. Je peux nous aux déjà abonné à la chaîne Abisso, ça l'effort partager la émission. Enfin, informer partout dans le monde. Donc, quant à moi, je vous dis merci et on se revoit au prochain numéro. Bisous.